à Télémaïkaka, à qui bien sapé, bien coiffumé et bien parfumé, bien sapé, bien coiffé, bien parfumé, à Télémaïki n'a pas griffe à somme. Lelo Oyo, tout le monde va te belé à lati bien, mais ni bien coiffé, ni bien parfumé, ni n'a pas griffe à somme. C'est-à-dire, un sapé, il faut akende, na coiffe, na concordance habit, na allure, et puis na poche, na cause en bonté. Au rôle de bateau, ça perd, au melara bière à 2 €, 3 €. Oh. Nga banda batu banga banda na zana ki na melara 20. 20 moins cher à 10 €. C'est ça la SAP. Il faut célébrer. Banda kala toujours Rolex na maboko. Banda kala ba santi po saper aso ba ba na montre sapato na ceinture. Biloko. Donc il faut place aux allus à toujours coiffé, raire. Au rose à la thé un saper le long na mona ba ton sous saper a tie rasta. Non, muta rasta est la religion mobimba. Un saper à cause d'un rasta. Les lots bat belé aux obenga bazu benga ba saper baza ba victime de la mode, c'est-à-dire Alula Bilamba. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Jili na ado na payé Audi 80 Yassika. Batumwe na moi si moi mondele. Na komena ba on école à 3. C'est comme basi moko ya basi oyo nazaki nae akofunda na mbila. Ke nga na betaka kula ba passeport ango ezaki pa na etu etu mbila ya amona ba passeport ba mona nga na caméra ki nazo bala na beta boloko 4 mois ba tienga na avion na zongi. OK, na kilo ça combien de temps? Pour nazo je crois 3 ans. Ouais. Au Betelaï Bondambo. Oui, on a Betelaï 4 ans, on a 4 ans. Au Betelaï. Na Betelaï ko na Betelaï. Na bamba li papa kutu. Oh, na kisa ça. Na kine. Siko badol badol. Ba c'est comment? Ah bon? Ba biotala siko ozonga poto ne. Bon, kozonga poto et salagi ke na koma déjà au sambela. Mbe ozui. Azalaka muninga na yote pe na kotikala ka ozala muninga na yote. Papi gen tout le bela vie. Makambo nyonso. Na maboko ya Papi Gen tolobe la vie Papi Gen émission kitoko oyo faut kolandaka pona kopesa makambo yango pe bisimino ki nazalaka muninga na ote. Ça ne va pas non. Ngai chez Lamputu nazalaka muninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Ngai chez Lamputu nazalaka muninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Yo Brondo, nazalaka moninga na yote. Pena kotika la peko zala moninga na yote. Papi Gen, tolobe la vie. Gumu chuchu, supu. Nazalaka moninga. Baninga tango kokie. Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen. Papi Gen tolobe la vie. Yo je saute pas. Nazalaka moninga na yote ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki nazalaka moninga na yote pe na kotikala kozala moninga na yote Papi Gen tolobe la vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yote Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te zaza totikala kozala baninga Ambro Jenny Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen c'est impérateur Modogo Jaffa ko faire des Finchman Papi Gen tolobe la vie est-ce que naza moninga na yo te est-ce que naza moninga na yo te Papi Gen tolobe la vie Papi Gen tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Coin par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobe la vie nde. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobe la vie. Solas Kantous Papi Gen omoniango José de Londres Sida Bilele. Nazalaka moninga na yote Papi Gen. Moi je suis pas ton ami hein. Mara moninga no te di. Bayuma wana 1 € na poche. Obeta masola 1000 €. Ke badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen yo ebite azalaka moninga na bisote. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga.
Chers amis, to Pesibino Bote partout, beaucoup disposés, encore battant, il y a Kolanda Biso Boyena, de la vie officielle. Vraiment, merci Nabino, merci na confiance. Bandeko Bazarouben Nabiso partout dans le monde. Nous sommes ensemble. Washington, merci Nayo et bon séjour. Je crois que à très bientôt, PC Journée aussi en Angleterre. Merci na bon séjour aussi na Émile Bamba de Zurich, nous à Kati. Et merci également à Jéricho au Canada. Pourquoi pas tout le encore. Merci à Didier. Merci encore. Nicolas, dans le moment, on a bien Bédikia, la préfet à Toulouse. Big up Nayo. Et merci Nabino tout. Eric Chimano, Capelé Authentiques, puis aussi Agostino, Massousa Papa Social. Bandeko tout, Bozara Nabiso en tout cas. Bozara Nabiso parce que sans bino, Mawatro. Là, on a eu encore Proverbe 30-30. Venanga Didier formé. Parce que Azana Paria. Proverbe bonjour. Bonjour Papi. Mama Stanoti. La carte ma belle. Na moninga noti. Ah ouais. Je peux t'es un colo zobatela et l'équipe bien. Na PCP merci na ouverture. L'émission vraiment va passer là na bekov me ali. Ah ouais. Merci. Ça va bien quoi. Ah OK. Alors comme on a dit des fois, juste comme un pasteur, comme pas dit des fois, on a rosa, on a garato, on a botika, on a camarade comme moi. Te nzambe mo aza ba kombo ebele. Nzambe mo yemo aza Adonai, aza El Shaddai, aza Elohim, aza Yoshua Mashiach obenga Yesu Christo. Donc kombo nanga eza kombo abo mwana eza kombo e marqué histoire à vinanga. Didier forme et ozala rapi otikala. Attends, qui passait quand Didier Forme vous Didier Forme aux ala. Est-ce que tant que vous avez un attends, vous avez pasteur Baloba. Je m'en fous na obat Baloba. Na lokara o nzamba zoloba. Nzamba tika reprocher na pona kombote. Soyi Kofi Olomide abongwa mile ba benge pasteur Kofi Olomide. Soyi papa Wemba bongwa ba benge papa pasteur papa Wemba. Donc ngai naza bien sûr comme on a famille za mususu. Mais kombo bat ba yebelanga mingi za Didier Forme à l'attaque et puis mutu apesanga kombo wana ezayemoko mutu azamani King Keseremenea yeba King Keseremenea pour apeso kombo pour confirmer on a ba palaki ça dit que na ki valable pe na zara valable ce qu'on a bien neti ba master na yo c'est ba collègue de ba pasteur tango okendaka côté à passer ba invité yo tango ya on se présente un peu bien comme on a dit des formes on peut ça comme on nous non comme on a il y a pasteur babenganga les messagers proverbe 30-30 wana na démarka mais ba tumususu babenganga pasteur Didier basukara wana ba mususu babenganga pasteur Didier formé nazaka na ba casquette belé soki na okendo teya na betaka forme lokola saperte na betaka forme lokola motei. C'est-à-dire, il y a un coma à danser, mais adapté na Moussa na Osala. Mais on a toujours sa paire. Bon, Nazalaka, sa paire, balongwate, na commandé retraité. Donc, na comment retraité. Mais sa paire, à bout à sa paire, à koufa sa paire. Idéologie, éthique à la peau, idéologie, moukoumoué, à l'obaki qui tendi, tout tikate. Mais Naza retraité. Voilà. Moi, ça n'a Jacques Kabea na Manchester wana Manchester. Manchester, oui. Manchester, en français, en anglais, Manchester. Manchester. Voilà. Moi, ça n'a Jacques Kabea na Manchester wana. Le thème Yamado, Karaté na Manchester wana. Tout le monde a pu tout développer parce que nous avons une invitation, il y a les Didier Forme. Alors, Oza. Ndeka toketi masolo bilamba moto ko tomber kamba moko ozali to ba premier moto ba utei poto c'est avant ya poto avant ya poto déjà osalaka film moko mindele ba utaki mikilia ba osala film tournage BBC na américain ouais voilà alors yo ba yamba ko etaki nani et puis côté qui na million na ndeni bon je crois ils en a 80 pour un diplôme d'état en 86 na poto na 89 je crois et BBC documentaire en tout ça lango soit na 87 été na 89 avant na voyager bon au fait nga de départ naza sa père na iba ikolata à partir à Kin parce que
na uti na famille bourgeois naza neve na King Kester Menea aza cousin mère nanga nazali neve ya Joe Mubiala wa Bakubo Kawakubo en Suisse naza neve ya Dino Mpakasa les grands Kasai ou Embela sans préavis nazali neveu ya Leki Songo bazaki bato bazaki na entourage ya King Kester Menea na poto donc déjà à partir à Kin na komi poto te na obeta déjà Weston pour ban oncle nanga babeta forme batinde la nga forme King Kester le razoya Paris alalara epaya sœur naye Françoise Songo leki walanda mère nanga na masi palezo poto zaka na pale na place nga na kola masi palezo ngo inga na zaka bakota les Ilis OC bako RRB bakote nga na kola donc King Kester le razozonga koli nanga ezanga ate. Vous comprenez? Et na ba série wana na utu so diplôme d'état chaque concert à Victoria na zawo zangate. Na obeta forme à danser. Ce que so ba otuna Didier wapi yoka Didier oyo abeta ka forme. Donc yo banda lelo comme Didier forme. Donc Kester apesa nga kombo ya Didier pour na obeta forme. Pour yeza ko elanga forme. Ya sikoyo na période wana BBC ekiti kin et aussi la documentaire il y a sa père ce qu'on vit à Beninga na masalanga za au frappe encore na levalo atiti levalo vient na biso to vanda na kini kese na hôtel la kini kese na Kingasani parti musuto tourna na kini kese pour exemple pe na ba photo ba je pense que bazali na journal Amérique tout na BBC parti musuto tourna na Victoire na Victoria Mobimbo que c'est Victoria Mobimbo bon parti musuto tourna na King kese ne vieux que ça est intéressé so bino faut beaucoup ta parce que beta forme boya na ba forme na bino bo retourner film après ça chaque mutu $400 oyo BBC la biso nde yango monaki to salaki vidéo wana bomona ba premier sapeur congolais ba papa me baza bakati ba Kester ba na kati ngana askma Kester na lata boza benga ngo Cobra Cuir mais ça Cobra Cuir te eza Spencer dona beta jean mais awa eza na ba poso ya nini ya okapi hein bozi par le temps pour période wana pe to la bozi donc so le na sisa ki obeta forme wana bozi ala ta donc ala lata bilamba mona ba bozi bosana na ba King Kester pe bilamba o wenge e salela ba clip eza ba Spencer o yo to pesa bango ya Kenzo ngam na ino pesa bango o ba salela mulolo so ouais. Ok, ouais, c'est avant Oya Mikili. Ah, wana na Mikili te. Ponga na Mikili na 89. Leki Songo sapeur. Dino Mpakasa sapeur. Joe Mubiala sapeur. Ngana mwana ser na bango. Mwana ser na on pe aboga. Alors bazaki tango wana ti lelo alaka ozala na Mikili ozana ba représentant na kin. C'est ça ndenge pesaki. Ok. Alors, si pour le monde pour bien na masa, ba ko benga mutu sapeur ndenge nini? Ils ont un critère pour faire bien tout ça perd. Ouais, et ça question pertinente. Ça perd dans nous, ils allaient société d'ambianceurs et de personnes élégantes. On a répété en haut, SAP, ils allaient abréviation, il y a société d'ambianceurs et de personnes élégantes. Créateur à la SAP, tout roi à SAP, ils allaient les Ngantier Niarkos, Mumbele. Alors, Mumbele les a joué idéologie na SAP pour azaki na relation na ba Congolais à Brazzaville ba yo créer ngo a monaki que pour propulser SAP aki na posa ya papa Wemba na Emenea parce que papa mana Emenea bazwa formation en forme et sika moko le ba yena visa 80 wana caisse mutabet la suma solo ba opesa ngo cours ya forme ba c'est pantalon à lin au moni na za bona été un sapeur faut là par rapport à climat. So talinga bien parce que Cameroun nous monate naza na sandal na se naza na tissu o yoza ya jean mais ya léger pour na climat pour tout ça na été na ko beta pe ensemble il y a lino de pepito et so ko tsa mo pepe donc un sapeur faut là par rapport à climat un sapeur faut là nous ambianceur pe allureux lelo o elozo comme ça les gens ba lui ba sapeur ba na allure bazali pe ambianceur te. Donc mututu asomba ka forme à sa perte. Mututu akoza na mbongo au moins to kola 4 koraman. Ye ana mbongo lelo. A somba elamba mais c'est pas un sapeur. Poisa lurete. Ils ont arrêté ayebi pe ko tambola na ngote. Ils ont arrêté. Forme ils ont ravi en ate. Parce que ça perte ya mais ça na ba bubu. Ah là.
Est-ce que vous comprenez? Allah t'a bien, Allah t'a cher, mais aura été pour hasard na allure. C'est pas un allure. Mais il y a la papa, mais il y a la question, et là qu'on y a surtout au PSAE, au moment où on a on peut ça perd à quoi il y a 3 couleurs et bilama dans autres. So il y a 3 couleurs et bilama dans autres comme babé en mimbimbi. Mimbimbi ça voilà mbinzo. Comme chenille. Il faut toujours harmonie et ça là. Harmonie on va bien à allure. Il y a un gars qui question qui ce qui à côté la moi si ba tout nier. Il y a moi si na yazate ou azate ba leki ne ba tout vie ce qui y a lobby aye to lobani lobano mutango ayaki alobaki le côté à telemaikaka ayaki bien sapé bien coiffé et bien parfumé bien sapé bien coiffé bien parfumé à telemaki na ba griffe à somme lelo oyo tout le monde va te belé à lati bien mais ni bien coiffé ni bien parfumé ni na ba griffe à somme c'est-à-dire un sapé il faut akende na coiffe na concordance habit na allure et puis na poche na koza ngambongote okolo bato koza sapé o melara bière à 2 euros 3 euros nga banda bato bayebanga banda na zana ki na melara 20 20 moins cher à 10 euros c'est ça la sape il faut célébrer banda kala toujours Rolex na maboko banda kala ba senti pour saper à so bayeba na montre sapato na ceinture biloko donc il faut placer aux allures à toujours coiffé raire au rose à la thé un saper le long on a battu sous saper à rasta non muta rasta des religion mobimba un saper à cause na rasta té le long o batu belé ozo benga ba saper baza ba victime de la mode c'est-à-dire alula bilamba amona bilamba akena ngwanzu akena Turquie akena Chine akewape asombi albi a saper non un saper il faut la allureux et puis un saper akanga magana griffe mon côté o ngana mesana na yamamoto o ngana la taraka isemi yakité un saper abetara tout. Ok. C'est quoi yo monde na o tango kotango monde robwaka et ba dédicace monde a formé et futa oni danser et futa oni monde wana ya formé te futa parce que moi si nanga liboso nazo moi si a danser mama titi miyake moi nanga za na Manchester mama ne to welela ina moi na pai à l'époque azalaka gouverneur à banque d'Isaïe nga moi na ya police officier ya police to za na kingasani pour masina na kosomba sima to longwe lemba to kina kingasani mwana ya métis mwana mundele tata na ya mundele siko to wela ye na mwana ya banque directeur ya banque ngana gagna pour ngana ki saper pour ngana ki na sola parfum pour ngana za otambola na kester na otambola na papa ma na tambola na Didi Kinwani vous comprenez donc na gagna ko zwa mwasi pona zaki saper na ki na mbo na pochité mais allure nanga na zwa grand momi na monde likolo ya kobwaka likolo ni ememanga yi na poto mutu amemanga na poto pesanga visa ya poto mwasi allemande ngaza kotanga na Marie Ngwabi tellement na beta forme ambassadeur ya Allemagne de l'Est ponga na poto na nzela ya Allemagne de l'Est na kita na Berlin Est c'est quoi na Berlin mibale mwasi ya mundele alulanga likolo ya forme apesanga visa na ya poto ouais atelemisinga lulinga alubi alinga na Allemagne alubi shilibidish ishilibidish na Allemagne la je t'aime abi o sepeli singa na mona na mutaki to lokola yote na mona na mutala ta lokola yote et permettant na pesanga visa na ya poto ça qui ne on côté non ngafla ki kamboka na bino tonde tu bolingo le gars qui ya bisenga un jour funa mona poto na la tarabila mami na ko mo bino ngana o peso visa pour ça que ambassadrice ya Allemagne abinga na o peso visa yo au so comme kuno se démerder malheureusement les to comme mir à Berlin koya biso to kota Allemagne na Berlin mir wana Berlin ok les pasuki biso kota donc ça dit la dédicace na mo bilamba lumila yo et futanga grave na 86 ba refoulé en Allemagne na zone poto refoulé wana sina suminda kwa masina na va na masina mais ba petit anjili wana ba yebiki Didier Forma ba tutu ba yebika ki na ye ekutanga na refoulé siko ba petit anjili batimba
bayebi sikoyo moto oyo bayembaka ye sikoyo bana lunda pe seriwana ezo régner elamba na bango soki basombi yango bateki yango pa mwana lunda ba gagner moins cher faut baya nango pa muta uti mikili bango so bayene elamba 1000 ngasiko na teki yango 1500 ponga na di forme na rozwa 1000 ba petio na pesi bango 500 likolo anga donc likolo ya kubwaka likolo ya kombo na sala refoulé na kid mais na beta forme tina comme président ya Wenge El Paris refoulé Zakaria présentant na vérité samedi soir que Didier Forme a outi Paris étant que président Wenge El Paris wana na beti ba Galian refoulé et puis na Simba Wenge El Paris ti to mena ba Wenge BCBG vidi na ke ko vanda tina bandal au série na récupérer ba basa ba wera basa ba jibe tout na récupérer ba comme ba momina na diminuer ba ngo poto Marie Paula Tombon wana na bandal obeta pe no lisote ndenge ba bakanga ngaza robeta kula ngaza robeta kula bo biso tuza ngava petit à confiance à Willy Maindo mena Bado Martins personnel ve Bado Kufa na boy ko beta maso na ba parce que na beta témoignage ba famille ba se plaindre biso to dama balar na Hollande na Belgique na Allemagne na Francfort na ndenge osaranate donc tuza robeta kula alors na yo ko na basi mibale Jili na ado na pays Audi 80 Jessica batumu na mwasi mo mondele na komena ba on ko la 3 siko basi moko ya basi oyo nazaki na ye akofunda nga na mbila ke nga na beta kula ba passeport ngo ezaki pa na etu etu mbila ya amona ba passeport ba mona nga na caméra ke nazo bala na beta boloko 4 mois ba tinga na avion na zongi. OK na kilo ça combien de temps pour nazo je crois 3 ans. Ouais. Au Betelay Bondambo. Oui, on a Betelay 4 ans, on a 4 ans. Au Betelay. Na Betelay ko na Betelay. Na bambali papa kutu. Oh, na kisa. Na kine. Siko bador baloli. Ba c'est kamati. Ah bon? Ba biota la siko ozonga poto nini. Bon, kozonga poto et salagi ke na koma déjà au sambela. Et puis nga famille na mombela na poto. Donc ba famille na ba na poto. Bonde na ba famille. Te nga za bonde ba te nga na obeta ngo kara. Non non non. Nga na koma ko sambela nza. Non non non. Nga koma ko sambela batinela nga passeport ya ndeko na nga to kokana na salela doublir na zonga. OK. Ouais. Azara Azara Paris nga baleki na nga tuba na Paris. OK. Baleki na nga tuba ba français. Ba botama. Mère na soka nda bota na kini. Mais ba petit na nga tuba ba français ba botama. Oh, baleki na. Bana ba mama leki nyon surtout mère na biso. Mama kulut na biso ba ne nous ba français ba botama ba mama leki na biso nyon surtout ba bota awa ba famille mère ba nyon so neuf ba za na poto ka mère yem tazaki na kini. OK. Donc nga ba leki na nga tout ba botama awa ba français donc ba zo ka auto kokana ne longi parce au français on a na zone là. Alors le lopes ko chine bima pour nous on a souvent ma forme on a beba na ngoto parce que chine na Turquie bima bon forme et baby te pona nji et pona Chine na Turquie parce que banda kala kinke se azo boaka krimoko papa me pa boaka ngo nya kospa boaka ngo alors ba kolata ezalaka technique kala technique parce que papa we mana kinke se balata tombola na kin bazako beta tombola na kin ça dit un saper à solo a ko critiquer moninga te soki asali kala technique mais problème maka c'est ali ba oyo ba tobenga bon ba victime de la mode oyo lelo o tozo mona bato bazo mbenga neti au moins na kin le na tala raba émission na mona bato bazo le na kin ke baba saper yango moninga na vie na ngali valoir to solo la te to swana parce que les valoir abima pape de la sap c'est le valoir ouais mais pape de la sap na suka akomola tabilamba maputa akomo ke na Turquie azo sala ba tricky short siko ba petit moko ba kingundi so comme na musée kindungu so ina kindungu o abima saper pourtant ça saper asa Sankara de Kunta azo sala continuité ya Sankara de Kunta parce que un saper asa la publicité artiste un saper batinda kete amemela batu mai tout un saper a payé la forme na ya payé la billet na et revient dans les valois azaki na terrain le pape de la sap au lieu contrôler ba saper pape à griffe Aza coordonné Mastananga. Mais comment ça perd? Tout simplement parce que les Valois atika poste wana. Le pape de la SAP, il fallait organiser. Les loba pétuana na Zakaria a toro ata na mbacha biente. Bozo bimisaye a qui nous encadré ba saper a memi ba on a Japon tout à l'okota ce qu'on a ba cordonnier na ba
tout le monde ça Congo soni na masap. Or que biso ba Congolais to ebani na mamolata. Mais ba saper lelo o ba bima lelo ba saper ce sont des victimes de la mode. Yo za problème Zakari. Mais non, dans un problème n'a été, mais c'est un taureau. Hein? À Ngombe à Ibo forme était. Tiga Zakari ta vanda. T'es ma Ngombe sans allure. Zakari Ngombe. Ngombe taureau sans allure. Ah bon? Bien. Ah. Donc yo le conseil pe ka mutu na mamba forme donc ça dit batu balinga ba bilamba ba continuer ba bilamba. Elamba ezelo ba bota malango. Nako peksa mutala tate pon kolo yesu yemoko elamba na ye balata tiniki na ye babetela ngo zeke. Awa beta forme na nengo sakanate. Yesu. Beta forme na ba sandala mystique. Mais problème ali tolobi bien ezali société d'ambianceurs et de personnes élégants. Donc pose à la élégant, il faut à la nambongo. Okay. Na encourager batu baluka misala. So nkolata salata 4-5 misala. Mais yebaka idéologie la mvoata na yo kasi oyeba resika nini ya rotia mutu. Pour lelo mona batu mususu na mona batu mususu aleki azana 5 ans, a comme déjà na 67 ans, 70 ans, azo leka alaksa caleçon, alaksa chemise. Na âge wana au comme déjà retraité, yela biso mema batu komengai na 35 ans na poto na mema 26 personnes na poto. 26 personnes. Nazana ba chantier nazo tonga. Trésor Soumani na Pession Botebele na Maroc. Trésor Soumani, mon pote na Pession Botebele, Ogi Didier Forme Alobi, na 35 ans, à même 26 personnes na Mikili. A testifié batu bazali. Na bana ba master na mema. Et puis ba lupa on a payé. Et nazo ton église na ton orphelinat. Ba lupa on ba bien privé na ko lobela ngote. Mais na lobela orphelinat na église. Pour eza ba bien sociaux et redébat. Au moins, naza même pas dans 60 ans. Au moins, na 57 ans. Alors, si on muto aza na 67 ans, azo ko lekana te vala sa sapatu, il faut boye la ngai na délivrer. Parce que na 67 ans, na 70 ans au komi koko. Ya ko yebisa so héritage nini, biso en anglais to benga legacy. Ozo tikani po na bana. Ozo comprendre. Mais ceux qui yo yele na 67 ans, na 70 ans, ozo la sabato caleçon na sapatu na télévision, tu es malade. En tout cas, Makamboyo, Eza, Mobulu. Conseil européen, c'est le jeune. Parce que notre Yamba, on a Slimbambe, il y a quelques jours passés avant. À l'objet, c'est-à-dire à téléméli, comportement, batubili, bossala, na mikili, à l'objet, batubili, na mikili, bazube, chèque, belé, on a parisien, on a masala, balabala. Mouta mikili, mais namna canette, na balabala, abis échec. Et c'est échec. Je valide, nazo appuyer les échecs. Mon parisien a subi na balablanzela, mais papi gen. Ngai navani na poto plus de 30 ans, na kita kin plus de 30 fois. Na kita na ba car, na kita na ba conteneur, na quartier na na machine, na muta kita na ba conteneur netingate. Na yo kaka sango ke muta kita na conteneur, mais ngana sala conteneur ya ngamoko. Ba car na kati ya ngamoko, na kotisi, na tchena mai na kena boma ba dedo yanga. Imagine toi, et c'est exploité. Et c'est exploit. Na famille na biso mobima na mutu aliboso na sala conteneur ya ngamoko. Moi na nga pelelo titi ao salango. Azo tonga bani na azo alandi likola perne ao sa pe ba conteneur. Vous comprenez? Mais ezo comme ça biso leto zo kende mikili nga na zaki so na komi na quartier na biso pa na koti batu ba yebi nga na yeba yeba ni na solo parfum na pakola isemi yake. Mikili sa ko bano ko suba na balabala te. Mikili sa ko kino la bilala la te. Mikili yo mona muta sali 10 ans na poto puis mutu to ya na poto sala 10 ans bengsa mutu to ambendre. Oya na poto sala 10 ans bongsa clôture même à lupa on a minoto ambendre jouer. Échec. Et là ali boso clôturer parcelle na bino. Bongisa bengsa batu. Soko ya poto atope ya bakara danza taba yemba yo obengisa mutu te ambendre oshua ayuma. Mais c'est une bino la qui quand même ba cop ndé ko sala ma yango bengisa batu bon. Mais cop silate cop ti le cop ali vrai cop ça va musala. Vrai cop ya danser à danser musala. Papi gen nazo biso ke vrai cop ça musala. On habite dans bonga kayo bengisa 10 personnes. Pour la nité bazali basalango. Bien sûr. Vrai cop ya musala ba Nigeria batonga ba pala danser na poto awa batamola ba jean na musala kaka ayiba te. Donc communauté na biso faut changer parce que to ko vivre ndé to vivre té
muta na poto abengisa mutute mais azomi benga saper wa liboma na mutu na yo ozala na poto mère na mino ofutela palais yo na poto 10 ans mère ofutela palais mère na mino akokufa ne sengote biso ba mère bakufa akufa ne sengo amona ba conteneur bana amona ba jeep mystique amona ba lupanga bana amona pende na ngana na bengisa ba no premier bat na bengisa 6 personnes mu kolomo na avion moko 6 personnes moi si bana na Manchester avion moko 6 personnes baya tuna batuna bayebi baya et puis Angleterre peut s'en visa na ngongo na osala sous 5 personnes na osala jubilé bata suka na bengisa la mikili donc ça comme 40 personnes. C'est na 26 on a sali 5 et sali combien 31 personnes histoire ici à moins que nzambe pour vie ezo continuer na to yebite nzambe ça mais to sali pe mingi pour na bato donc ko le bateau koza saper oza na sika kolala te bande kono bazo souffrir hein oza mal coiffé oza bozo mi benga saper non yoki lisolo ba saper soni nyako si moko atika ndako king kese mene atika ndako na azo benga oni maison blanche et atika 13 lopango na kin na babandalo na banini abengisa plus de 100 personnes à Poto Victor papa même plus de 100 personnes à Poto Kofi Olomide même plus de 100 personnes à Poto vive là wenge na tous les deux wenge et même plus de 100 personnes à Poto wana mibali ba pesa batu misala yoko lo bato koza saper o la ksaka babilamba tout et tout l'entourage na bato ba okemba ba leko na ba okemba bozanga parler oteka parler o lo bape oza mikilise no ayuma o comprendre l'idéologie à sapité ça pesait école à bavoyauté ça pesait école à batmitou et salara pour y est super avec ça perd ah tout ça na équipe de France il y a ça même tu sauter là bon ouais quand même au valider bien sûr bah na pesi ba mbote bazo continuer idéologie mais ceux qui va se retrouver à te na makambo na lobby ba beng ça ba tuté ba paya ba parler te ba bong ça ba parler te ba aventurer ba mbendre ah oui ok. Alors, toi qui es pour aussi ça n'a biso, il y a une intervention moquée et les lorsque pour la yo ou yambi mutumo, admettons que yambi mutumo oti à Haute Afrique, Kinshasa, so vandi se bosso o yepsini. So ra yelo liboso na bise mukanda poto lo liboso fo bunda ozo mukanda. Lukata koko mundele, lukata soka ndeni ni balai ozo mukanda. Parce que mukanda ezali forte ya lola, porte ya réussite na poto. Yami balé tala na mboka condition inotiki famille améliorer famille na ba condition na bango ba oyo ko benda et na kopesa conseil so tika moi sina kin tika ekuna bala awa ko mema na potote pour basa poto so memi awa ça va vanter so za makasi te ozui AVC mutati bena moi sina na Afrique tika na kin te atika abengisa potote ba sénégalais na ba mali ba yara ba momia te batika bango na kin batika bango na Dakar batika bango kuna basala mbongo bazonga ni kuna. Donc abo ya mwasi na été azaka mwasi na za kuna soki neti mwasi na moi comportement malamu abeti ku tour ata na Turquie abeti ku ata na Chypre beti tour na Chypre oui moi une semaine 2 semaines ata un mois na Grèce mais Grand Nord impossible comme mégaté oh mais Bastien se va vendre monter quand même non papa biso na Angleterre to lobaka we learn by mistake nous apprenons par les erreurs biso to salibere to futi yango nga na raté ko kende 16 ans na prison na basi na bengisa na poto mbongo na nga moko bolamu na nga engeme manga na prison na kolinga te mutu mususu nga na makasi na mutu na nzambe sauver nga ezo kende bien bat mususu ba jani ba kufa to kunda bango ba mususu ba kufa na ba palais polikambo asusi ya mwasi déception mwasi soki ozana nzambe te odoki ba master belé ba na awa na ba Paris na ba Bruxelles na Allemagne na wapi ba koma liboko ndambo likola bangama ba momi alors ba momi ba sakana na bango te momi a très puissante momi aza makasi mingi momi aza envoûté ya malamba ali mingi ba sakana esprit Jezabel so on vivre bien na momi tika na kin a pe na poto basi baya ba koma ba luka pe mibali ba ali biso na biso basa poto na mibali ya poto ndeka ya ka pondu ya poto aliaka tabapoto aliaka pondu nini ya poto yoso mona tabapoto alongwa ke lia pondu na Afrique patinde lié awa ba pondu ya lia to lia awa consommons européen siko yo stratégie de nini pour la ozo ba bokono na te stratégie de nini parce que okuta
na ba circonstance au moins 3 fois. Ouais, premièrement naza strong, very strong, donc naza makasi. Deuxièmement naza na nzambe. Troisièmement naza na idéologie. Moi na mobali alela pas en pambati. Donc il faut oser la fort. Yami balé, j'ai prié et j'ai voyagé. Na rozwa ba Hermon na Paris, Hermon na ke ponga za Manchester, Hermon na ke Londres, Hermon na ke Liverpool. Tant ozo voyager, ozo kutana bato ozo bosana. Et puis ce qui est moi salami pose à la bien, il faut jouer des momies au poni na kati na momi balé wa pesa bisa malam au bali. Na rectifier pour moi sinanga sepelagité na baki faut zana basi mbali. Pour nazo moi simsusu. Donc sepelagité que tant on a bi faut zana basi mbali puis ba mso ba yo za pasteur aux autres bato ba zana basi mbali té. Na baki il faut opposer na des copines au tali na kati na momi balé wa za bizale la malam au bali. Et puis faut za la canon. Au bloquer moi sur na surtout na ba appel na ye au changer Facebook aujourd'hui Facebook asika nde ozala bien parce que soko bandi ko se souvenir na ba photo akala na bilo akala yo kokufa ye elle continue à faire sa vie. Donc c'est à dire si mu doti ki chasa ki no boya mo sino donc ko boyete to ko boyete azala ra kuna ki oboti bana bazala pe bana baya mais il faut attirer na kit pour moi non kimote moi non saloma bete donc c'est à dire bana oso abotika olongoli mwana mwana yemera tikali soka za na comportement malam obeti tour na Turquie ou bien na Chypre ta Grèce sinon te aza kuna po soka ye awa ezana bandoki mo ba ya poto kala ba eshua ba tula ba on va savoir kosela ye ka viola ki yo kosela ka l'air yo ça ba démarche pour mutoya azate puis na suka ba sona ba se rendre compte que ba kosaki ba pour batouana ba échouer ba linga te ba ba bonga yango eza bon tant moi ça y kasi yo pe faut jouer dans la prévention tout ça dit moi ça zoya vous savez que non la ligne na via ba camarade la ligne na via ya batute la ligne na via boité via l'église la ligne c'est ça te me yoko kanga moi sina yo comme prisonnier te Européen ça idéologie mais batouana ba plus fort que yo ba hotel mise na nzela ba komo yebise makamususu alors pour di kamwane comme loté mbongo ya passe na poto mbongo est très difficile basi bazana bango belé na poto c'est mieux au vivre na moi si awa yi atika na Kinshasa atika po basi on peut atika Kinshasa bazana bango pe mingi au moins on peut ba bima pe na ba yanki na bango kuna yakini yo zoti na mbongo mona yi pezo renye na yanki na mbongo kuna yakini c'est du code ona mutu muso azozwa code wana azomvuka momi wana azozwa mbongo wana mais basi malamu pe ba li o bazela ni ba na bango félicitations mais to ba lokola makambo ebebi basi belé ba na Paris na Bruxelles na Allemagne na Angleterre bazoluka mibali c'est mieux to bala na rabiso na biso que to ke no luka bangambo na moi ça le ba ko fundo ke ngako violer et puis ba saper fu ba yeba ba saper neti o bazane ba léopard ya Congo ba na kin ba saper te fu ba yeba ke baza ba victime de la mode donc ba victime ba rêveur ba continue na ma forme te pour ça o yebi ke vieux modogo Jean-Franco Fer yem ta découvert Griffo Jean-Franco Fer avant na ba Niarcos vous comprenez malgré na ba te so via zonga king na animatique à zonga king mais à se comporta très bien et puis na lo baté pour boire ngala banze mo yobi po petit na nga robi mo na ye aboire ngala banze mo non na zolo ba po il faut to kumisa bato ba ege toye bato ba yakala bari papa kitata vous comprenez bato ba panda masolo poto il faut to pesa ba respect mais bato bazo lelo ba respectera bato ba ya libosote omoninga na pesi respect ba titile valoir ba jomo biala ba leki songo ba ege toye to rendre hommage parce que ce sont des gars qui ont vécu. Oh bango basala na roya ko lobate ke na leki bango na roya ko s'incliner na féliciter bango mais ba génération bazoya lobby bazoya bazo ngo respecter ba bakutia te ba ransa ba comité. OK. Alors pour aussi ça yoza pasteur et bien la pasteur ba lingara makambo ya ba former woté et puis bien bazara contre comment ba former ba toro ba ibotanga Bible te batanga Bible le Yesu akufa bazo elamba Yesu tinique wana ezaki tisimoko unique ezaki na valeur à danger ba beta zeke po baganya ngo lata na mbongo ya mutoki na mbongo mabonza te
na ko scroquer bato te na ko kabola ba famille te yeso paza contre mutazo la ta bien te yeso za contre mutazo yiba mutazo so basi bato muto azo mema na perdiction donc un sapeur congolais ya pasteur aza la bienvenue sauf que sozo que noté en église ko la ta ban komate et monana na Congo to liboso po et ko distraire prédication no et vous allez distraire au lieu mutala na prédication abanotan chemise wa bakoma Jean Franco fait kuna bakoma yoji ya mamoto non donc ezala yoji ezala ni ezala ko batama et cause à la publicité mais bêta forme c'est pas un péché mais batu tout ba ke mvoata na yo mais yeba resika rolala et puis hymne national il y a ba sapé ezala na matebu na proclamation denzembo wana soko yoki yango et comme ça nga na kinda na ba fête ba beta yango te babosana nyakos babosana matebu babosana kisa proclamation isa ba nzembo etindika bisoto ya poto. Alors toi aussi ça na boselo na tuna yo opesa pedim to ba pesa ko pedim nga na pesa dim te mais mbongo na ngai ya dim na soutenir ba veuve na ba orphelin nazana batu na Congo ou na supportera ba orphelin na ba veuve par na nga dim na pesa kuna dim eza volontaire mais en actualité te nzamba lobi sozo sambela pour prière na eza la complet faut pesa offrande mais dim eza na nini à la lettre te mais so mutalobi pesa dim na e na préféré na tindika mutuana apé sango en liquide par exemple ceux qui netinga na ton église eza nzambe olingo pesa dim na olio yelanga mbongo oyena ba ciment oyena ba brique opesi eko sunga nanga eko sunga pe na musala parce que soko zo pesa mbongo na yo et pas ba pasteur a miyibi par exemple soko pesi pasteur a muyibi mbongo ako sentele en moi sabato malédiction nazo au pasteur wana zo sa bo partager on a yo mto opesi ba mbongo pour que ça kindumba ya mwa lokolo yo ebité soka zo sambela solo na lukuta malamu pesaka offrande na yo contribuer en liquide sombele voiture somba bato l'église somba baban somba bakiti oza malamu ki opese mbongo agino ko sentela mo sabato donc on peut va passer pendant passer au solo danser ba passer ba yuma bazandeni olé alingio mazomo akolingo yo ko lingete awa biso skoni oza na ba démon il faut ko ta retraite biso mibale na retraite wana ko manipuler yo ti yo moni eza ba démon eza na kati na yo fonga na kota na kati na yo pour ekoma ipananga donc moi so tu faut kota ndé moi si do tu na te aller ekomi ba jaba mbeto vous comprenez donc wana ba yuma mais ngaso na linga mwasi na oba ngande na lingio même nzambe na likolo de akondana ngate po na tangi kombo na ete malgré na sala ngote mais nga partout na kutana na mwasi nga na linga na tika website ke nzambe mutatindanga c'est na sepel no za mwasi kitoko mais na kotiango na prière so za mwasi na ngato balana na koya kotiate ko nzambe mutatindinga te makamwa nzambe na basi na mutu nzamba sokola maboko na 3e jour à création Adam na Eve balembuma bakomi mulumu bakobatama nzamba yi otala petit na ye petit nzimwaka atuni oza wapi o na batami po no batami ote po na mulumbu nzamba atuni ndenge ni webi wa mulumbu o mwasi mutwa afunda nzambe mwasi oyo opesaki nga alembuma apesinga yango na komi mulumbu nzambe bandana lobi celui qui trouve une femme trouve le bonheur likambo mwasi eza likambo ya nzoto eza likambo ya nzambe te nzambe te mutaka biso mwasi no yewana mobali no yewana non soko moni ke mobali wana za baguna yo otiango na prière si mesalami donc ngaso na lingi mwasi na webse c'est moi qui t'aime mais na otiango na prière pour nzambe apeso motema nanga mais na ko lobate nzambe mutatindinga et puis na musala nzambe na 24 ans ministère na tikala jamais ko zo moi na église na comme c'est mwasi nanga na banzela ba prière ça maté. Donc félicitations. Merci. Alors, relation à yo na batumina sur Manchester, ça va? À Manchester, vous avez un problème, ça va? Non, ngai omoni ngande na boy. Nazalaka père ya réveil en Angleterre. Ngam na kotsa réveil. Ba passer tout ya miyibi ya banini na ya na bunda po batika otungisa batu. Na vanda na Manchester, mais Manchester mobimba
monde entier so tuni pasteur ni boyebi bayebi ngapanga bayebi mtusote le ba pasteur mso ba passer à cause d'une église à 200 personnes 300 personnes liboso na mukepo aza local. Alors bango na nde batu bazia siko sima ya ex moi sinanga po bache poa po akima kozwa sentence au Angleterre zo la ba crime sali contre nga ya ko selanga makambu tout. Siko to sani nazo zana do ngana esila siko na bo s'en charger na bango. Place tout au coup à Liban Angleterre na obote bango. Otika mote. Te Liban Angleterre na obote. Oui po na obote po ni. Et na péché pété po yeso abeta bat l'église. Bato ba nga batinda nga boloko. Ouais. Associé momi. Te suzanga zo momi susu ka danser bon. Te bondo tundo na boloko fo ba lui c'est quoi pour balapa. Pour na savoir que na moi na Chine. Moi na gikwiti. Botabaka bantu encore nga bakatanga kamoso na nikio tête. Na ko appliquer en repos les appels bibliques. Yesu abeta bato l'église. Mais la kamote. Te me kamo na betika liso bon kamo ngesa la susu. Ezaka na ndinga so. Voilà, c'est idée formé. Proverbe 30 tout comme na suka. Pour tout dire ça, pesa mabatu mbote pour tout ça na biso. Awa na pesi Richard Masanga mbote Malidi mbote na pesi petit nanga papi Chama mbote na pesi Ado Malanda Chai Lutete Benvindo Tayeye tukutane lelo master nanga à Paris tukutane banda Rosenam na Bundes na pesi famille nanga mobimba mbote bana nanga baleki nanga en tout cas ba master ba ki kombote bozaka mbala suka mbala simi za bien. Voilà, en tout cas merci na bino bande ko bolandi biso. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés sur Tolo Bella Vie officiel. Ceux qui nous abonnés na biso te abonne-toi, ils en ont gratuit. S'abonner à Tolo Bella Vie pour atteindre bilo raboité. Voilà. Donc bana poto bolata par rapport à temps. Climat, tout ça na 4 climats. Tout ça na été, tout ça na hiver, tout ça na automne, tout ça na printemps. Il faut tout le monde aller aux là, tout ça na été, tout le monde a marqué tout ça na été. Tout ça na hiver, tout le monde a marqué tout ça na hiver. Grand Mikili ça là ta merci. Allez, merci beaucoup. Bye bye. Nyenge ton, moi na Paris, Zerdina de Zurich, Switzerland, Modoko Franco Ferré, Oyo, la musique. Yves Vogel Décibel na DRTV, Benoît Kissi, émission Tam Tam. Ngai kona salama kasi na mekanzela ya mosala nyonso po ya koluka lokasa ya la vie motema motoninga nde na mawa mama nalatili bokwela ya bolingo na yo nakotambola sai na motema te moi qui aime l'amour moi qui aime l'ocheka lelo na bina wabio na oyo yanga bolingo ngai kona salama kasi na mekanzela ya mosala nyonso po ya koluka lokasa ya la vie motema motoninga nde na mawa mama nalatili bokwela ya bolingo na yo nakotambola sai na motema te wetikosata moninga soki okosonga sinago limakulusu magio na moyebi bolingo nalinga kobina lelo na bino wapio na moyanga bolingo ngai kona salama kasi na mekanzela ya Tonton Dingi nyonso po ya koluka Papa Rosa de Paris motema motoninga nde na mawa mama nalatili bokwela ya bolingo na yo nakotambola sai na motema te Sakoma Tuvanga mwana Paris ado mbengani mwana Paris Kolova Timbia Seleva Manu de Pasco Ndinga Alashi Vava na Londres Michi Kitoko
Perso, Kovako, Ibramondo, Junafa Makengele, le maire de Genève, Makonda da Silva. Soumé. Adidjana, Libanais, Mwana Paris, Yagi Bicho, Tchalma, Oubakleye de Paris, Freddy Ngoma, Berthe Mosolo, Mana Paris. Merci, Tozo Koba, Seko Koba Nakaja Nkoba, Olivier Krakou, tous les grands bassistes, Jack Jackson de Genève.